mosusu réaction bomi libala bato. Pourquoi pas aux autres sur la tête de Konanga? Moi si wana ceux qui Annabelle wana et l'autre sali nzamba opinir hier. Il y a pas prophétie mosusu, il y a des prophètes mosusu bazala kwa bando ki ba ka ko boma foya bato. En tout cas bino ba prophète ya lokuta o bosa bozo bomba manasima ya kombo ya Nzambe. Moto Nzambe kotumba bino. Kanda na Nzambe ko kitaliko na bino. Aoude Belgique, aïe France, car après on a maman et puis à Zongi Belgique place à Zala. Ah si j'ai bien compris apparemment des plans préparés bah préparer qui. Et puis prophète tu vois comment se fait-il hier à Zakuna na poto à que le bac à mobile il y a vie na yo maman Annabelle azana kini ceux qui Eric ceux qui Eric. Il y a Yeberi qui anandeni. C'est ça. Prophète Yeberi qui anandeni. Et puis Eric yango awa bala na azabe na foyer na ye. D'abord ça la blague, botika ba buzoba bozana nango yo kosa makambo ezangantina pona luka ba mbonga lokuta. Assurance ya dai nango na maloba ndo loba mama na belle yango pesi bato bani loba bongo. Ah, mais za buzoba ti. So eza vraiment bongo eza buzoba ariachou papa le ma pesa valeur. Alongolo na maboke na biso. So eza bongo penza relation na prophète en tout cas, il faut enlever ça, il faut que longola ngo eza kitoko mingi te. Eza ngo pe ya lokuta comment ba ko manipuler yo boy. Et puis ko yoka directement boy pona nini? To sundoli mobali na yo na malade d'hôpital. Ah ngai asundoli mobali na malade d'hôpital. Na pe monsieur za nango malamu. Tant sunza balinga épargner na makambo boy. Tant su moi si wana yo Annabelle ona zaka na ndumba ko kenda bimi bina mibali ya bebe ya juma malade ayo ko pesa opamba. Tant sunza balinga épargner tant sunza malade mo na ba infection o tant sunza ko zokota mibali soki kombe wana alinga épargner na yo. Donc mona na onyo bukishantra na bon makambo boy sa kishantra makambo ni chantra ni azali. O makambo boy sa makambo soni bukishantra ni azali. Francis TV kuna tomona théâtre, émission, musical, political, chronical, sportical, karatécal, news TV. Abonnement à s'abonner à kaka. On s'abonner, ok la notification. Kuna tesika makambo elali bébé aussi News TV. Ne makambo. Bonjour, n'a pas fait News Télévision. Encore une fois, bienvenue dans l'émission de Bolingaraming Forever. Et c'est toujours moi devant vous, la vôtre, Sarah Matoumou, notre Madi, Marcelo de la presse, Mirakins derrière la caméra, Ngano Izara pour la vie. Bonjour à la patronne, autre Madi Libanga, Babi, mois de mai de Marambo. Dans la News Télévision, mois de mai, mois d'Abisso. Bonjour à l'homme qu'on appelle Monsieur le DG. Bientôt là, Babi Makambu, mois de mai. Et ça, moi, couple, dans la carte à News Télévision, bon, c'est plein de mois demain parce que tu as une surprise, ma casse pour Nabino. Dès qu'on a Sarabino, abonnez-vous massivement, surtout vraiment dans la chaîne Nabino, vos appareils, vos alarara, wana boninga raté. Donc, monsieur Ezali, Bobengaka, Bolobaka, si je sais Nabino, vraiment, c'est important. Et bon, Sarabiso, bateau, bolingito, yambela, parce que moi, Moussa Nabino, Nazaranga, wana. Alors, Ndeka Bazoloba, Internet, Mikolo, Internet, qui toko, Internet, comme le TikTok. Internet encore une fois comme mboka bana na bana parce que makambu na makambu et ça biso bien de bozo wa vie privée no boyaka na internet et puis biso baton neti bonaye na ile makambu ne ko lobela mamba batu parce que ngatem na bimisi yango to lalika to lamuki boye makambo ye nango bon tout ça ni Lobela parce que Mikolo internet déjà tokos makambu na makambu donc mambo si la te mambo bakisa mara parce que biso ba lobeli to zaka wana donc munoko mesande na ko loba so vandi 1 heure de to lobité oyo kaka mabe o kaka ndeto lingo sala fièvre alors ba fanya ronsi news boye bi Mikolo internet na ngo chocho ta ba sujet to sanga mamba ko lobela mais no mission la bino elelo boye bi affaire ya prophète Shadrach maman Annabelle ne ndeko na biso anda osa théâtre mais abala na ye ndeko ya maman Olive Ariachou bobi comment est-ce que mambone za ko yinda babi Ariachou bomi libala ya batu ya maman Annabelle qui a dit Bogard de la presse le patron de Mukantombolo télévision est-ce que ça mamba solo ils ont battu à Benga Kinga. Non, ça va expliquer bien son histoire. En fait, on n'est pas toujours comprendre en côté. Et si nous devons d'attendre etana, on nous remet ça dans la roloba, na royaka na roloba. Alors, j'ai dédié cette émission spécialement à Papi Chacal, autrement dit 0D, là où repose, dans Zu Moutesika. Donc, on a Luka na maramu, dans la Zu parapluie na makasi 0D encore une fois. Merci pour l'assistance dans la émission. Mais on a autant manga moté, bien votre Luka nga, ouais, bah na zala parapluie na ya makasi.
Alors bobenda siko ba kiti bo pusana boyoka version likambo yo eza ndenge nini. Comme ça bokoma na ba commentaire de bo mesana bokoloba. Qui a raison, qui a tort? Nani réellement pandi libala bata maman Annabelle. Li solo e bandarate e bandi. Alors dans un moment pété na plateau, je suis avec tonteur Vélistai. Autrement dit, l'homme en couleur, l'homme en couleur. Il y a bête qui s'arrange mutu pour la monnaie, tandis na touki. Alors moi elle bombe la ngai non. Na pesa non va faire na Ronsi News télévision, information vraie version likambo sur les andengeni. Alors bo funga mato iboyoka. Maman Annabelle Dendo a salu chanteuse de bien bongo chrétien, a yembara banzimbo nzambe avant d'aller en France. Aza marié, Aza meurt il y a 6 enfants. Alors tala ya na star, ba star ba mona ba fan ebele bele tonté envers na ba fan na ebele bele donc une fois demandé na téléphone a roboya na été ko accepter parce que a bika na star ba tala raé. Maman Annabelle a zaki ami na Ariachou. Ouais, on a usati. Mko bata tête to comprendre te moto na moto liga munini. Ba ça les connaissances ba comme ko solo là. Alors maman Annabelle moi si a papa Dendo. Ba banda na poto te ba banda ana kin. Banda ko vivre na kin lokola ba chérie des ala kaka. Mobali yo voyager à Chine. Mobali à Chine, moi c'est pas tika là seulement nae, mobali bi na sa vie nae. Mais lokola ezalaka destin to lobaka ndeti bongo mobala yo zonga abali mwasi naye. Donc abali ye bazwinda kuna matonge, bandofa na matonge baboti bana bango mibale. Nzamba yo sunga bango ba voyager ba ke Chine. Chine ba koti France. Alors maman Annabelle ata star ayembaka na ye batu ba yebi na bango ye ba yebi ba yebi. Mobali pasala ne musala bino to fana na poto boyebi ka na poto kayu nde kayu. Mobali ando sala 2 fois la journée, à la journée, à la soir, à la nzoto. Nzoto est au bela. Mobali yo comme apprendre ya mukongo à côté hôpital. Et pendant qu'à côté hôpital, on des alaka que fan na yo zo soutenir yeto, actrice na yo lingara mingi to, des alaka go soutenir mutu na yo. Ariachou ayoko benga maman Annabelle. Ah maman boni, ah tenga mikolo na za bien te, ta papa za na hôpital azo bela. Ah bon, ça na hôpital Bon, il y a beaucoup de prophètes na biso na prophète moko pe na yasola na nzambe. Donc ye pe na so bengi nzambe kati nzamba recharger crédit à rappeler. Ye pe na donc ça matata au solamba mona nzambe. Nous mo ebige surtout ba congolais ba panika ka prophétie na ndenge mo 0. Mère akendaka te aki. Ariachou a même Annabelle et pas prophète na bango asola na nzambe. Donc ye benga nzambe na Jérémie 33 te. Na 89 ba numéro pe na réseau. Maman Annabelle aki. Olia yo kama malamu bandeko na ngai esika mambo baby. Prophète avandi saka mama te avandisi. Musala nzambe Mama nzambe alingi yo mingi. Ebia na ebi nzambe alinga ngai. Mama pona pesa information nde na vandi boedo nzamba o souffle nga lito ina loba na yo. Mama abi papa sakola. Azwaka nzondo te azwi. Ai mobali ozana ye a mobali vina yo te. C'est mbala mutu pa via zala. Ya. Nzamba sala so mutu shote parce que bana pesa dans Eve comme la ngambu. Yo moko luka na yo so zimbongo no nzambe mutu na ngai. Nzamba sala so batu shote. Ese mobali ozana ye na ndako asa mobali vina yo te. Mobali na ya vie azana ya Kinshasa. Kombo na ye Eric. Utala no bandeko. Ba professeur monsieur la prophétie oyoki ka message bolobi non. Professeur monsieur avolo bango examiner ngona no totala et pas mutuane a recevoir ngo ndenge nini. Mobali obela yoka mwasi professeur azui. Asuki wana tebise mobali ozana ye aza mutu ya misala mabe. Yango moni ke carrière na yo izaka boye. Yango moni ozana problème mukandane sila kate po mobali ozana ye na za auteur ya makamunyo so bandiko na ngai. Est-ce que mama kindoke bima ka boye na prophétie? Nana memaki mama Annabelle a Ariachou. Aibisi ndenge zawana mobali no avi azana Kinshasa. Alors wana ce que comme kotala yo continuer toté. Pendant que on passe message wana mobali na ye o abala ye azana mbeto malade azobela.
Alors maman Annabelle ayoki ba message wana nyonso échanger makanisi. Ariachou po lio vanda na yo abandi su ko kubisa. Omoni prophète onenga benenga loyo boye mambo bene uti pa nzambe ya solo. Ngamoko pena na yebi nenga loyo boye mambo uti tout droit pa yemoko. Eleki kwa te intermédiaire ange te e uti kuna. Alors Luka o se débarrasser na mobile parce que Luka mobile na yo azana Kinshasa parce que moni abandi ko pesa maman conseil, maman esprit changera te et changer. Maman sundoli mobile na malade, sundoli na hôpital, comment okende soki alingi mobile yo bi hôpital. Moi c'est complètement anda quoi changer. Moi ça lobisa sou mobile té a eu décision ba ça la divorce. Et si comme moto peli bozoka ke Ariachou abomi libala maman Annabelle mamba ngonde yango yo. Donc maman Annabelle mutamema qui est pas prophète Shadrach ezaki Ariachou. Alors boyoki message oyo prophète Shadrach apesa ki. Alors koloba mingi ngona komo boya. On a dit non na côté ya nanga tonton Hervé Lesai parce que bango miko ba comédien ba moto ba komi moto tozo comprendre te. Ariachou ba komone bimaka na mama beto yebité. Pesa pata mbalo bala honneur te famille hein président ba ex honoraire sous bandeni. Pesa ngwa ta valeur. Alors né c'est nous nanga mokoté l'homme en couleur azana ngai tonton Hervé Lesai to me ngamo ko sa no analyse likambo to yebate nani réellement bomi libala ya maman Annabelle. Yebiti. Moi réel fongola plateau ba moni na ngai invité na ngai lelo tonton Hervé Lesai autrement dit l'homme en couleur. Bonjour. Ouais, bonjour Sarah et puis bonjour à l'internaute sur son au bord de la mission à moment fan tout balinga tonton Hervé tous les abakou que je vous aime énormément na pesi ba mbote pesi bazali na bika na moment masa na ngasi de ki fuma monza Petro Congo Dio gwaza na rati ki na biso vraiment ma muteza normal. Alors tonton Hervé oyebi ke mikolo internet na moto parce que yo moko comédien yo moko journaliste oyebi mambo ezoleka ocho yo ka histoire. Qui a dit nanya bomi libala batu. Bon, en fait, histoire on a eu qui ont pas parce que ces derniers temps, Naza vraiment connecté, n'a un problème à téléphone. Téléphone est joué un problème, Nazo tchaka bah si mais pas battu. Présent si mais pas battu. Vraiment. Mami ndena belle. La patrona, la chaîne. Ah, Mukolo chaîne. Les noms c'est la patrona lingasu. La patrona. La patrona. Vous êtes des enfants les gars chaîne hein. Téléphone, t'as pour ma chaîne, pour ma téléphone la patrona. Voilà, en fait dès que histoire en gros premièrement d'abord naza moi ba regret mouké par rapport à Ser Nangai Ariachou. Ouais, ça bon comédienne par rapport depuis Ariachou à Bala apparemment on dirait libala wana écrit ba problème comment le kine makamne ba te ba problème on chez bimana kombo na uta wapi. Ariachou, tu es une femme mariée. Il faut que ça rende ba réserve à mamususu ko kendara na trop vite te comme bimisate à mamususu. Moni lelo o mi ba lebele ba comment ceux qui a joué moi si na ye a bali déjà péché honneur ata moi ça zaki na ba camarades songolo moi va interdit penda na lingi ma ba camarades te joie charge yanda kuna yo batela bana beaucoup la bana pesa éducation parce que nga na ki musala na ko da ko na ko pesa ba batu wana raison o ba sala nini bazala na rigueur wana ya ko sa nini ya ko bloquer basi na bango. Ariachou lelo o ebimisu na komona to tango leka Ariachou na baby na Karinya Mado c'est mbote pesa zali ba mamone leka esili to leki wana to yo ko su Ariachou su na nani beauté bo ba mafuta awa camarade na ya ba mafuta ba bebani bo eleki wana ko lelo su ko misu Ariachou bomi libala batu. Pourquoi pas aux autres sur la tête de Konanga apparemment on dirait pose à la bien à libala na to pe na mokili oyo il faut éviter ba camarade il faut éviter ba ami. Tika na molimo makita ya ba dede ya be kiri ya koza na ba amitié wana e sunga ote e memela ko toujours ba problème. Moi si wana soki Annabelle wana eloko asali nzamba opinir ye mobali oyo
akenda na ye déjà Chine aye azongi abali yo boboti ba mibale awa alongo liyo awa amemi yo pe na poto bokei boboti suba na 4 bokomi na bana 6 pendant tout ce temps là on remarque que banda ko violer ceux qui bana pona ki banda ceux qui ko violer bana moi la bon tel bosso a 20 ans on remarque que banda ko violer bana depuis lelo kaka ndele ya ba prophétie mususu ya des prophètes mususu bazala ko bandoki ba kaka ko boma foya batu ba prophétie mususu ya balobaka biso nyonso nde toza biso capable pe ovandi pe bobi nzambe ba invoka kaye tu invoques Dieu à répondre à ba problème na yo mosala nzambe nyonso ba prophète nyonso ba kaka basala nzambe solo te ya lokuta bazali ya vrai pe bazali parce que tala ndenge memi akoti nungu nunkati na bino akoti mbutu na libota na yo na foyer na yo lelo oyo oki ondima divorce likolo ya prophétie mo ya buzo bezanga mutu na makolo tata nyanga ondima ki ovioler mwana seka tata na za mutu ba moto ba kisi ndeko poussa ki ovioler mwana ye baki kondimisa oke bana bandima prophète papa na yo a violer ba en tout cas bino ba prophète ya lokuta o bosa bozo bomba na sima ya kombo ya nzambe moto ya nzambe kotumba bino kanda na nzambe ko kitaliko na bino parce que bo fingisa kombo ya nzambe boyo ki nzambe soni na mambo sala c'est pas normal ba ki nzambe soni ba fingisa nzambe makasi ba prophétie ya lokuta. Et Ariachou, maman wana vanda pe na poto wana elo ni on poussé ko po mema ekuna na pa ya prophète ngo ya yo ya lokuta wana. Ariachou a outé Belgique a France car pour na kosa maman et puis a zongi Belgique place azala. Ah si j'ai bien compris apparemment déjà pleinement préparé ba préparer qui. Et puis prophète wana comment se fait-il hier azakuna na poto aki kolobaka mobali ya vie na yo maman na belle azana kini ceux qui Eric ceux qui Eric. Ya yeberic ya nandeni. C'est ça. Prophète yeberic ya nandeni. Et puis Eric yango awa bala na azape na foyer na ye tabo sala blague botika ba buzo ba bosana nango yo kosa makambo ezanga ntina pona luka ba mbonga lokuta oboye ya ba mbonga bino ezanga ntina bengona bien na bolia ya bino ba mbonga ndenya so bolingi kosa na watalika mo prophétie mo ba pesa mbonga so za besoin mbonga et donc ya kosa prophétie mo po bomo détruire foyer ya muninga soit yo mo prophète za besoin bala na belle wana o barena ko beta comme Eric. Mais c'est pas normal. Les prophètes ont une relation à Ariachou. Asa relation à Ariachou. Que moi c'est dans mobile. Oui, parce que assurance ya zaï nango na maloba ndo loba mama na belle yango pesi bat ban loba bongo. Ah, mais ça bouzo bat. Soit ça vraiment bon ça bouzo ba Ariachou papa le ma pesa valeur. Alongolo na maboke na biso. Oh il y a plein de gens ba yebita msu ba fia théâtre ba bala na passe. Mais yo za libala na tongo. Ba peso ba meme ope poto ça non à l'aise tia papa ba tu kimia tika le mazala kimia so eza bongo penza relation na prophète en tout cas il faut enlever ça il faut que longola ngo eza kitoko mingi te et comment ça la soni hein moi biso ba comédien tout le temps ba problème bimaka ba comédien na ba obaza bango bien ba comment pota ba tutuka ba buzoba na o mso sa na ma beta ebi na ko izumu te me ba komo potaka ba tutu buzoba pona nini moko bazo bebisa wana muyaka monga fingisa ba yaka nyonso c'est ça le mal en tout cas pour ça l'effort il y a quoi éviter bêtises oyo nous les comédiens Ariachou tu es ma sœur moi je te considère étant que ma sœur et puis banda ba ramener banda depuis papa le na banda ko pesa yo toujours conseil soko landa ba vidéo na nyonso na sala na pesa yo conseil pesa yo papa le ma conseil parce qu'il y a besoin te vie na yo ezara toujours publié bo na public bo ezaki to ko dans moi salibala mi pesa kilo zala responsable hein mi tient na place non na pesa non papa na balela biso yo respect pesa non valeur il faut s'abonner au moment parce que tota non kutu maman livre na nukudu te maman livre to tchana mupani tota non liba na bango kaka sara lelo oso mobala bali yo honorer yo il faut ko yeba ko pesa e valeur il faut ko yeba ko tchena place parce que apesi yo le kumu na miso batu bamanga mususu il faut ko sani ko éviter ozora non soin mobile na yo na bana na yo na foyer na mobimba et donc okota na ba facilité mo bo mususu ezanga ntina alors chaque temps ba comme on est en maka na ninga mabe tu trouves pas que omi détruire vite to pe carrière na yo to pe personnalité na yo moko ndeko na ngai. Apparemment des pays a fille de problème. Pourquoi il y a bala kena na epe vivre sous mais toujours ka ba problème na batu ya toujours ka ce kuna suna poto apparemment ça fait fille de problème. Cause a fille de problème ou pas
moi je suis pas là parce que chacun de nous a un comportement et a un caractère. Parce que nul n'est parfait dans ce monde, nous sommes tous de pécheurs. Ce problème est nini. Aza fi des problèmes, aïe ba kopé sa mobile na kilo, aïe ba kopé sa libala na kilo, amitié nesika na ye, à se respecter pe foyer na ye. Et zelo moi malamu. Lelo oyo ariashubo, lelo oyo ariashubo, lobi ariashubo, lobi una ariashubo. Ils ont blessé pe batou. Ils ont ça peu bien té, ça choque et comme peut nous déranger. Famille non bazar na batalara, famille mobile non batalara. Tu penses que famille mobile non chaque tabayo kaka moi si na bango azala ka ba problème na bato ya beba na kaka ye kam ta sala bo. Yo aussi babando CPA non, je pense pas. Babando CPA non parce que à chaque temps quand yo ba problème pour nanine. En tout cas réachu faut soso la ma sœur. Si s'agit rotika la yo moko na vie na yo na foyer na yo, restez seul. Quel foyer na yo na mobile na yo et puis c'est fini. Kokota na ki kamadere ozo luka wana chaque ta relation ozo luka. Yango des obotela roka ba problème. Ce qu'on a yé na maman Annabelle na luka le muninga problème. Kasi nga lobi Nathalie par rapport à ki kamadérité, na lobi te ke mutalu par rapport à ceux qui passent na relation te maman Annabelle, marambo ngé komaté. De fait qu'il y a une relation, il y a un problème de botamaka parce que le prophète va bien ça prophète à Riachou et pas sur la n'importe quoi mutabwako sur la nzambe prophète abwako sur la nzambe ça c'est dit n'importe quoi le bana ngobino batapoto franchement c'est dit n'importe quoi yoko sur la nzambe muto pesa va prophétie le couteau sur la nzambe o sur la na ba diabulu sur la nzambe en tout cas pour éviter babilo mususu o et puis ba nzambe nyonso ba tutu balinga lelo ba nzambe ba tchaka Jésus Christ comme mon bix na bango biso ba tutu ndimela nzambe na bomona biso na ndenge ya solo bo sala attention à ba prophétie mususu ba pesa biso za na ba prophétie à lokuta prophète nyonso aza prophète ya nzambe te aza monseigne na nzambe te il y a d'autres prophètes sur ka pesa na prophétie tel pendant la vie na obité pas au pendanga. Mais prophétie, monsieur bien sûr a pêché non. Au sein de nos analyses, tu as pêché prophétie que mobile non a violé, mobile non boé, mobile non. Oh, c'est nos analyses. Mobile n'anga avant d'en aller. Maman, Sarah, yundungo zaboy. Na vie na yo, sauf na mobile non anda kuna yo. S'il y a quelque chose qui s'est passé bien entre ba na yo, oh comprendre en tant qu'une mère. Et puis tout le bapé que ça se peut chantre et musicienne chrétienne. C'est que les gens ont payé le kuta, comment ils vont manipuler au boy. Et puis ils ont directement boy pour nanini. Ah, ngai, assumer mobile na malade dans l'hôpital. C'est regrettable. C'est regrettable. Et puis prophétie nous se voyait bara, nata c'est non tine prophétie. Prophétie nous ce que bimi na vie à mutu, ba lo barate ke kabwana mutuana mais zwande maye les conscience oyeba comment okovivre na mutuana o azaki mobana wa longolo na kina meme na poto botisi obana 6 mobima lelo oba go benga yo akomi ndoki yo faut découvrir ki ndoki yango yo moko si yo ki mobana na problème aux yeux sundule na hôpital au tiki pour prophétie mo bebimi au salinine après au gagner nini c'est que paye mal belle si tu comprends bien azara na bolingo Eric wana tika. Peut-être au moins peu besoin de na bango ba monter na bango le mon boy ba kende par rapport passer à divorce à son Eric né tant super Eric yango tant su ah l'autre année na belle on a pas yo l'autre année oh isola nango tu bas poto mbale poto bébé baza bango kuna poto me ba so ami bal na basa kin ah mais ba divorce peut-être marié ça mutu koto que na divorce ouais il y a déjà ici au côté à divorcer ndimi elle écoute ça comment créer un problème pas divorcer pour qu'il y ait bala ou à côté et ça là et gros ça on peut ça montage ba monter na bango et l'on na bango pour que ba zongi la bango ah zongi Eric wana c'est Eric yana tonton bo hein Eric on pense bala ba wa tonton bo Annabelle au raison ka Eric héros on ba tika na kili mutape so valeur amemi na poto wa mutema mabe bino bina kanda nzambe ekitela bino. Voilà, va faire Ronsinus télévision, on essaie de nous zala bouger parce que Ronsinus macam, Ronsinus autrement dit, il banga toujours avec Mirakin de Montréal, nous ara pour la vie. Alors toi au baka une émission na biso, on essaie de nous abonner, tonteur fait des sailles autrement dit mission couleur. Merci beaucoup à Boss Amboka Nelson et Kiambi, Tabita Kiambi, Sephora Kiambi, Alvaro Cash Play, Salanga Play, Salanga bien. Tonton Hervé. Et tant que yo mobali, batik yo l'hôpital.
moi si oyate moi si oyo bala asundole no hôpital ozongi ndako ça n'était mon convalescent mais moi si azo ko afficher ba comportement mon robot pour na you papa dendo anti ma divorce to ba bongisa kaka et na bengi famille na maman to bengani na ndako o mais on est qui nduki bon on ça nini moi si na état critique na malade na uti na hôpital osundoli ngana no ya ba jour moko oyete osundoli ngana na zanga na ndako fona moi si faut soin na nga pour qu'il se rétablir le plus vite possible o ça va comportement bon na bébé na famille ba yeba bimisio libanda peut ko na procédure ya divorce na libanda rande to za libanda bon le quoi créer qui amu moment on me encourager les maltais il y a d'autres choses comme le pendant la vie pendant botai c'est pendant mando qui pas c'est fini aussi si on peut clair on peut yomoko en tout cas papa na biso et to papa dendo to senga ga nzamba sana nini abatela simba motema na peso ga motema munene toute chose à son temps et puis le baka problème c'est comment on a vu quelque part le malheur est bon on comprend ma be monsieur zanango malamu tant sunza malinga épargner ma mobwe tant sou moi si wana yo anabel on a zana ndumba ko kenda bimi bina mibale ya bébé ya ju malade ya ko pesa opamba tant sunza malinga épargner tant sunza malade mobwe na ba infection o tant sunza rozorota mibale soki combien wana alinga épargner na yo donc mona no buki chantre na bo mamba bo sa ki chantre ni chantre ni azali o mamba bo sa mamba soni buki chantre ni azali ndanta ba mona na kyodo et bon moi ouais TikTok TikTok est quoi dans YouTube dans YouTube tellement qui toko bon ça va vie préférée nous bisto lobela rara pour ça ba bon ba ça ba wingo bon ba si ma manzambe bon tu as besoin de masum to zana biso to malamu to ndimi na biso to masum na biso mais ça ba bêtise bino ça wana te ba ça nzambe wingo bon si ma ko manzambe mais bon ça ba buzoba ya qui toko te bon tout le monde chante ma debo bébé ma debo na bois ka bébé ça va azo tout na peu ba question imbécile chante alors tonton Hervé papa dendo orta la ba dépense orta la bolingo orta la bana 6 bazar te ton yo so décision ba mo ke ba zo ba ndiko ba benga na bon chose e pona yo mais surtout zo part na ye na ton maman comme déjà motema mususu azu déjà prophétie à mabe aza suna motema wana te on to zaki na depuis kala. Oh, déjà, ma côté déjà, mon maman m'a bécati naïs. Mon dit bon, mon doit passer au professeur au jutin encore analyser. Est-ce que le professeur va passer naïs? Et ça vrai, mon bal n'a pas ça, mon yo jutin on a été bamo et à couper ça déjà. Siko yo. Tant déjà ma bébé puis bimina internet, yo moi bien internet déjà là. So nous attend on battre ondeni. Nous attend on battre là. Le pe na rola la pe pour la bibilo mo bochenga pe pension ku fina ti yo tika na biloko tika na bana pe zonge mobile no wana. Ça sera mi kende kaka. Eh, babi c'est peut déjà que mobile ya vie na ye Eric yete. O lukete o ye ex na yo. Mobile la vie na ye Eric yete. Oh, ça muta sosula. Ndima no divorce wana ndeko na ngai, ndima divorce wana bo se divorcer na bino akenda sa la vie na ye. Mais ce que yeba marambo ba sala ngona simakanda nzambe nde mutakota ngo. Nzambe nde mutakota ngo. Ce que kanda nzambe nde ce que ezali kona ye. O asali mabe kanda nzambe nde ezali kona. Parce que c'est ne to va na obwe. Si vraiment au moins to ko kondanga kondana partout. Et puis, on appelle ça raison partout. On a ça analyse, moi, ça parti pris. Je veux dire, on a parlé papa, wana. Si réellement professionnel, on a pesé solo. Et puis, on a pensé ça la maman, on a payé ma belle. Comment se fait-il que papa m'a dit? Ton enfant dans la issue de bon à mieux bien avant. C'est un mana kuzuté nani sara na biso. Maram c'est ça mana kuzuté. Moi mutum ça maman bon moi penda que en ça maram ba moi ba te ka ça masala ngo cc. So mutu ko la nga so ko nga za kinde ti ye. Nenga yeba mama mutu ngana yeba mama c'est belé. Nga yeba. Mama c'est na yeba ngo mama te. Ngana psychologue ngaso bani na 18 ans ngana bani ko étudier maram na lande likambo na eloko eza boye boye c'est qui a bongo na tapanga pe juste na beta na côté te donc monde tu ndo za boye suka na bino bano ko étudier na yeba maram ne belé te pesa nga attention sur na bimission parce que ya minga na mission na bimission maram na bon tonton on va sur les aguillots ndebo kabwena minumbala moko alors est-ce que tout ça analyse Eric AP a contact avec maman Annabelle tu es pas au va nega bonma bela bimeli ka ndeke na bimaka na ye ke tozonga Sarah tant déjà comme Eric etanga miseka basolaka to marché monter
c'est déjà comme Eric est un misé qui basolaka parce que Eric yango si moi si on a kena ba comme bana 6 ceux qui comme moi il y a le boss à 20 ans ceux qui ba 20 ans on a déjà yo sais déjà on sait déjà la mobile 20 ans Bobo tu peux moi la 20 moi na 20 ans so compter carrière il y a tu tu non jusqu'au banda bobala na sali combien des années. Allez, après, on a mobile, on a la vie notée. Si on dit, on a un qui pensa. Ben oui, je te jure, comment se fait-il? Nabi, moi, on sait ça, au communautaire, il bala. Professeur Bimi, ma sœur, Kobala, mobile, la vie notée, mobile, la vie notée, là, on peut comprendre. Parce que vous en avez tant lingo bala, peut-être qu'on va épargner. Qu'il y a une procédure de mariage. Au cas où on a un mobile, on va payer sur professionnel. Yo bala. Au botiba na 6 il y a des bossas na 20 ans baké na poto oza bien mamnyo so bien après ce qui quelque temps na ba yo bisaka on bala na viloté yo mo go souhaiter que ba bomelo ne maramu mamse ça diable diable côté la mamsu subabi Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre nzamba ko lobela ndeko na biso dendo wana so dendo wana nani wa mobile wana nani dendo papa dendo nzamba ko lobela na autre chose. Atalisi a fongolé mis bien avant parce que Azamoutou a comprendre ma beza wapi. Et puis Annabelle wana là je te jure na yebi nanga ote mais je te jure pendant le par rapport à le bon na yo qui a sujet na bino o amutema mabe mobala boko lio penda pendant ba temps wana nyonso. Le loko mo benga ke azama be. Agora misa mabe a viola bana. Bokyo ko ndimisa bana bandima ke papa banga viola bango. Baba ndoki Pe ba tu mo benda ko senga to koti be ma bonde to fuka benda to senga Canada moto nzambe tumba bino na minimo mabe bo sala o. C'est pas normal. Alors ils ma be ko qui n'a des potos aux moi so tika o mi mae. Eza mabete, eza bolingo mama. Omoni mama mususu to lobara batu mususu na ba vie na biso bazalo kwa ba pon na biso. Eza normal, eza nature nzamba tia na mokili to kuta na ba obstacle nyonso na vie. Destin muteza la bongo. Rosa na moi sino a vivre na boye bozali logo teli kemba penza boye. Mais relation mo boye yelio na libanda na poto osantika ki muté me pousser au karolinga. Malgré bolingo zanango ya moi sinon olingi pe papa nzamba sino pe moi na beng so pe poto. Mais si réellement ezarati wasko ba ba destin ce qui nzamba lobaka ke moi sina yo o aza awa. Au moins bo na moi sana te o sa nini boya ne o bengi si moi sino o ake poto. To lobite ke ceux qui to bali ba sa poto ba bengi biso to ke ko boya bango to lobi bongo te. Mais to so pe c'est exemple par rapport à destin. Par rapport à destin ko ko ma pe bongo ko arriver. Donc tout trouve un nyonso normal parce que bolingonde ezana quand nous-mêmes ba to vivre na bolingo na ba penda que moni oyo moi sa vie nanga oh mobala vie na et yiba na to santa ngoti oh you know santa te c'est non za mobala linga wote ah je te jure oh so santa te boya ba mbali no nyonso ana ça ba linga ko na mbebo boya bango ah moko boya on va faire un aussi bon on parle de ces ambiances réunies na katia plateau Ronsi News Télévision. Alors ba fan de Botala Rabiso ndeka nga lobaka analyse ya vie privée ya batu ndeti biso na Ronsi to lobelango na moi bokebi parce que za vie privée ya batu to ite o legara maman te to ça analyse to comprendre ko ki pena ko zala nini. Alors maman Annabelle si réellement c'est la Nzambe ya solo c'est Nzambe pe so discernement OK na mambondo loki non pour on me m'appelle tonton va me m'appelle ngambo papa ba tu pe akufi c'est ça yango na lobati papa ko kufa malade ne wana et puis hier Annabelle pas ko boma papa wana alambi bon sens mon bazu poisson en kati atie parce que ça motema ne c'est pas Eric ma kanisine ma bande ne c'est pas Eric ben oui ba bimisi comme Eric pour une photo lobel Eric oh Eric ntaba c'est marambo nyonso yo su comme Eric bimete marambo Eric alaka la kisasa yo se kaba ba la vie na o mutetele et puis mosana nzambe toujours reconnaître mutongo et puis prophète solo la kana nzambe donc su crédit kati nzamba rappeler ngandi nzambe kaso esingara ba esingara moi sa vie na ngeza intel il m'a conseillé ce qui est pas na super oyebi les choses ko kiramba mo oh ça va iso mbala vie na nzambe tuboya
Mais bah toi on dit ma prophétie parce que le comment que mon bas la vie na yo azana poto balobati que mon bas la vie no azo nyo commandant que no lukai. Te kasi on le prophète ni so prophète solo te. Il y a d'autres prophètes baza ba aventurier. Baza ba coureur de jupon. Baza ba diabulu. Ba yena ba via batu ya ba na nzambe pona ko escroquer bango mbongo. Mo bisu biso akina to lingaka ba peso prophétie moboé. Soko ozui prophétie moboé sili. Ngako na pesa nzambe merci prophétie bimanga depuis bo mwana kana za Moïse libota na prophétie malamu. Donc na linga ngo epina tsona mutu na kana bika nga Moïse libota na obligé fona kati sa libota na nga mai wana. Vous comprenez? Et ça prophétie moboé bima depuis bo mwana et puis ya bien. Mais est-ce que quand on a l'ingaka, tout dans l'église, et moi, je suis dans l'église, je suis dans ma bala, je suis dans le misala, tout dans l'ordre de l'église, car misala, ma bala, na bana, na ma bota. Parce que le prophète m'a appelé, Yosko bota, le prophète m'a dit que moi, na moi des jours au bota. Et on a le prophète, c'est un moutou. O pesa prophète da muto dadi na le pont nga za kinkolo wana nga na tonga insulté dadi que no chata deuxième cellule kuna non moni vous êtes non le moni prophétie à pamba biso Congo to linga prophétie mais so la prophétie bimi to mythique or que ça bien tous aura temps que discerner que ça ba analyse hein que ça analyse prophétie bimi est-ce que réellement c'est vrai et ça bongo toté oluki non nzambe pe non ngam na omogote et si nzamba répondre au nan ben oui. On invoquer d'abord Dieu. On invoquer Nzambe. Nzambe soit invoqué à répondre, à répondre. À toi, mais tu vas sentir. Bon, le prophète, le pasteur, on va le Nzambe, c'est pas mon acquis. Nzambe, la façon, vous comprenez? Et puis, les gens ont utilisé. Puis ça va se faire. Et puis voilà. Tout ce qui en tout cas, moi je suis contre avec tous ces prophètes. Prophétie à l'Okuta. Un jour, tu aurais babino na misa na bino ekobima polele boko nyengreté. Tout à fait au monde la prophète Moboya et une de la qui a tué il quand on est Moboya jeep après n'habite sur reste mambango. Ah ouais n'habite nga le maman n'habite on na le mesadayo. La prophète beau changer. La prophète beau changer parce que bino Moboya ba Jésus refait bientôt. Voilà écoute bino mambolo kuta bozo ko sarabiso to boya. On maintenant serre. Mobile na poto. Bana kamera to nzamba bisilisa okorosi sa te pokuta na nzambe. Likaba professeur lokuta botika ba professeur lokuta botika bomba na sima komba nzambe bo fingisa nzambe bo sa kombo ya nzambe soni et puis biso ne ba biso monem to sara ba remo biso bas bandimi to mona ba sala nzambe ba pasteur ba professeur ko ba nzambe mo aka ba ba tamasumu ba ba sara ekobo oh ba ba sara ekobo pasteur akutu na balite ma sara ekobo ake mu bureau na li a consultation ezali pasteur abali na te masa mushufura ma yebika na bible ba bika mushufura avant le mariage c'est ekobo mais yaki ça mushufura so mutabon yo mone wa nzambe ya sansta pardon Seigneur, pardon, yosko za muto za conscient. Nabi yoza muto za malgré la chair est faible, mais yoza conscient que il ko les ekobo. Yo muto te rabiso ngo, ayo mo ko sala ngo. Elle gamba chair. Aka tuka kuna. Chair faible. Bon, on va faire une Ronsi News, Montréal a mon te chiter hein. Donc comme vraiment rechuter déjà une émission na biso émission bosenga ki yango. J'espère que vous comprendre vrai beau comme la maman Annabelle, j'espère que il peut comme une émission yo bo pesa ba conseil, bo pesa papa dendo ba conseil au hasard vraiment bâti autant la moi si na ya bo moi en plus c'est que ba linga na Facebook non moi si ya kin a ya pasi ya bo moi na alors bo biso stoye bi comment est-ce que passe bo linga ça là passe bo linga moto bo va na ton des années bo boti na et lelo prophète mo ba uti na soki wapi aïnega na ba prophétie moko boye et pandi foyer bato et en plus ton père fait maman Annabelle azo défendre Ariachou boti koko tina mambo eza nango yete ezaka que des mois koti na foyer nanga nzambe alaxinga mambo ezaki caché moi tu que ba comprendre que ina Ariachou bana moi loko mo ba bomba na prophète condamner Ariachou il faut défendre kaka. D'autre part, à quoi défendre parce que Amémi n'est pas un prophète. Là de 1, mon tour Amémi n'est pas mon seul nzambe étant sous papier sur piste de solution mon boy. Aza déjà mon tasungio. De 2, à quoi défendre parce que ça cop na bango basali. De 3, à quoi défendre parce que ça a besoin zongela Eric nae.
des 4 sont bien dans autant ba titre kende kala ndenge mo mabe dans un mutu moko ya ba défense ça défendre quand yé bango ce qu'on a nzambe na bango nzambe ndem tayebi est-ce que ba lo ba vérité to bazokosa on peut tous parler nyonso to lingi mais Dieu to ko sa conscience na biso te na ko sa Sarah mais na ko sa conscience na nzambe te non za bongo te. Merci beaucoup de communiquer sur l'émission Nabiso. Merci na ba fan sur nos télévisions, commenter l'émission, vos filles en téléphone. La patronne. Autre m'a dit Libanga. La patronne Libanga na Instagram. So me na téléphone, pour ça téléphone Théo aussi news. Vraiment, mais ça il a passé la patronne. Tante Hervé a lancé le message. Mira Kinzina Sarah tout le monde va déranger ma kasi ceux qui ba bezo ba yambanga pona le kana boya peti utaka batu na yo ki mande nini oki mukande azabwe na bela ka baba kuku ba ya bo mona rande ba sopa les abakuku boya tonteur va les cas les abakuku boya mona rande ba sopa la patona téléphone mon ya bien tam sur iPhone c'est bien c'est un iPhone 11 Pro tam sur te chombo kaka ba obligé mutu te so kabelo logo chombo kaka la patronne chombo kaka c'est un grand garçon merci beaucoup na ba fan sur News Télévision merci beaucoup à Mira Kinzi Montréal autrement dit ngana izara pour la vie papa na Miguel a la dessin animé merci beaucoup à monsieur le DG merci beaucoup à la patronne ouais on fait ça na ebi yo suki sala ngote yo suki sala ngote la ba na ba na ngape na suki sa batu na ngam suel ban on doit se bébé ba tata ngasa ba on a bossa comme on est allé la pesi mote na bive de la mutaka la pesi mote na Rosette Poutela la actrice Malaika Ngaku Iris le padre na pesi mbote na miel na pesi mbote na mama Fatou na pesi mbote na Larry na Nissa na mama Tete na Kimpiantu na Irene na Olive na Likobi na debese Likobi na pesi mbote na yena lingakete mampayo shadow mampayo na pesi mbote na RH Mukanzo na pesi mbote na mon réalisateur le plus manégué Francis Wala le plus beau hein Mira Lekio na kitoko cameraman na lekiba cameraman na kitoko il est là Francis Wala le plus beau yanga pas kitoko Montréal guerre kitoko mo ya on peut émission Mira Francis boya ko fort abanya soso ngamona ya lobela vraiment comme na suka merci beaucoup na Zulu il m'a mis son espace avec Zulu Rasta espace voilà toi na lemba na couloir tekele papa na gloire Zulu Rasta merci beaucoup nous a mis son arati ya ça de fait à Kitoro mutaka bando tala hôtel ani non comprendre hôtel donc comme na suka émission merci beaucoup encore une fois ma fan ya News Télévision commenter émission bo pesa maman Annabelle ba conseil bo pesa ba conseil parce que to ebige mambo eza moi passe pour na papa mais bon soit pour ninze na e bon nzela la porte est ouverte maman divorce bandi pa na yote mais soni parce que ba ebi go yembela kanzambe soit disant bino banzambe mais ba comportement bino pe ba prophète na Bible lobaka prophétie examiner non c'est pas dit quelque chose que prophétie au lobé surtout que plus loin que mon bal ozana za mutu emisa aïe ata nzamba ba panza yo poko ça na ba réserve yo ngana boya prophétie na vie o die madi abomba à dire ngani héros Jessie Matumona Fanny Matumona ma sœur autre m'a dit éclairage public Steve Matumona de moi mes partenaires du crime Déborah Sepi Debs Bonsomi la puissante Prisca Chukana merci beaucoup à toi 2 personnes t'ont interviewé 2 personnes qui bon émission na ngamoko ya mbingai c'est un privilège bolimbo eko na role kata inédité émission mbote na Lorraine son père la mignonne depuis Afrique du Sud clin d'œil à toi Larina Makaya moi Sinzambe depuis États-Unis mon ami c'est Daki frère maman Onza Peto Congo Djogo bon séjour à Kinshasa merci na
Véronique Wasianga la femme ya bi mikolo pa komika la patronne alingi sur la femme du patron Véronique Wasianga la patronne merci na yo merci na maman pasteur Françoise Vangu depuis Paris église la femme moi basa na nzambe ya masuya solo ya malonga batoka maman pasteur Françoise Vangu depuis Paris église la femme du fait maman merci lobby to samedi na ki orphelinat kande to salaki maman na zala motema kosunga bato veut dire que ya zo rapenda mbongo ni atina western avec ende zo bo mona ba orphelin pesa bango senti que muta sunga ka maman sujizo la maman ya Maureen motema ba lolita molosa bébé guna rati Australie petite sœur mo bo penda na habité na lo basori na côte ave na ba western ba monogramme ye penda sa lolita yo penda o mela bébé guna zo ebisa quand écoute comment ko bloquer comment tu n'es pas battu koka otindela ngambona comment casser Laurette me parle la tigresse depuis Belgique à 10 match merci Nayo Franck Bilonda mon ami depuis États-Unis merci na tous les amis de Tonton Hervé tous les abakouk de SB je vous aime énormément merci à toi Sarah merci à Mira Kinzi merci na la patronne à téléphone non zélé yam connu la patronne vraiment ndé essayer nous rato comme dena suka mais Tonton Hervé soit zuiboro ti a aussi sa répertoire na lui banga suka nani papi chakala 00D aïe babi mikolo na baki c'est sous matumboli parce que parapluie na ngai 0D papi chakala de mois donc ya kati quoi mikolo tambola na ye so rebi na lukelo mam na vie yaka na mtu na lemba yaka na yo vraiment comme na suka encore une fois Montréal Mirakindi ngana pour la vie kaka Montréal 4 émissions 4